tout cas non le baka vérité au moins ceux qui parents sont ko éduquer mon atese que moi ça mal éduqué ma fa soko moni moboti nyonso tout maman nyonso tout to papa nyonso tout azoko ko kozwa éducation et mwana na été azoko maintenir mwana na ye na éducation malamu te c'est que yemoko aza mal éduqué c'est que yemoko aza na éducation ratée mais comment poto mutebota mwana te poto bota mwana te yo moboti nde ozwa charge ya mwana yo comment mwana le kwaza abotami na poto nde mwana lekelo mayele vraiment comment mwana kozwa ndeko na ye o eza même sans na ye a comme ça peut moi si tel degré bana wana ba osala bolingo tu vois que oui ba une expérience ya manque d'éducation ba parents na bango eza poto mutebota mwana te mwana za yanga moko preuve ane tangu yo boti mwana atozi nationalité mundela tchaka d'origine na yo congolaise mundela tchaka d'origine na yo congolais mwana représentera directement moboti na ye soko moni mwana sa kulu na moboti na pas ka bongo oui omoni bana wana mibale na basi bazo se coupler omoni bana wana kama basala ba parents na ba pe basala bongo mais tala bana ya lelo otalika boy omoni atoza prophète te atoza pasteur te otalika mwana na kindoki makambo mwana osala Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment, quand il m'a causé au capote, pour la vie à moto, et ça va sauver, et ça va m'abattre. Nazana mbongo te, oya kosomba vie. Mbongo koto ya kosombela kalipa eza pasi. Mbongo ya kobandaka kofuta, pona masumu na ngai. Alingaki ozwa ngo wabe Nganeza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabe nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumbango mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai mpona masumu na ngai nda yokufaki mpo nazwa bolimbisami nda yokufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai Vraiment nazana mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nalingaki ozwa ngo wabie Internet, bonsoir, bonjour, ça dépend, il y a RP sur opportunité. Il y a Kolanda Bisso Lissou sur la chaîne Abisso Nouvelle Tendance TV. Et là, je suis là encore, dans la émission Nabino, la réalité de la vie publique. OEP Samakana, Madame, la servante, Espérance Fatou. Je dis merci, Naba Oignon Soba, partage la émission Nanga. Et merci naba oyo soba komela kanga ba oyo balinga kanga et surtout ba oyo ba conseil kanga balanda kanga vraiment de près. Je vous dis sincèrement merci beaucoup. Tikanzambe nangai apambola bino et je ne serai pas toujours, je ne peux pas oublier ya kopé sa merci na conseiller nanga na kati à Londres. Jikemba ya mobala 2 mètres na aspect à bonne année balukaka balata ya sialata so monye focha waouh. Des gros bisous mon frère Nzambe nanga pambola yo et pourquoi pas Maître Jagger Maëlle Bibende na kati toujours ya Londres et là je dis merci beaucoup avec notre boss notre patron Papa Alundele l'honorable et les lotos na sujet na biso
lisolo na biso otomemeli bino par rapport ya ba demande ya batu ndenge bazaka libanda nde basengaka biso ke mama fa lobela nanu boye mama fa tulelo lobela nanu boye yango toyaka kaka kolobela oyo ba demande o bandeko na biso bazaka libanda mboka basalaka biso basengaka biso pardon po toyeba kopartager ba sujet toyeba pe koedifier na batu mususu lelo lisolo na biso tokopartager na bandeko ebele eza ya batu oyo ya basi oyo babota ekolo nyonso abimisa ekolo nyonso na placeta na ye ekolo nyonso ebima na placeta na ye aboti na muluba aboti na mukongo aboti na mutandu aboti na mungala aboti do asangisa ekolo nyonso bamama babotaka bana tata conséquence nango ezalaka nini sujet na biso ya liboso tokopartager lisolo na biso yango wana sujet na biso ya mibale éducation ya bana poto. Je salue ma sœur Azali Banda Mboka Nzamba Pambolo ya nangai na ola taka nenge toyokanaki o comprendre déjà éducation ya bana poto ya nanga lobi ah espérance poto nde botaka mwana ou bien maman nde abotaka mwana likambo mukebwe bana biso poto bazalaka bongo bana poto bazalaka bongo éducation eutaka na ba parents eutaka na poto te eutaka na poto te alors ba sujet otoko lobelela nanu lelo yango wana to faire comprendre bato to faire comprendre bama to faire comprendre ba parents yo mama moko obotata na mibali 10 omona 10 mibali 10 papa 8 papa 8 bana do omwana na botaka na mobali na nga to bandaka na oya mwa classe bakangaka o wana sivi e bon oya mibale na sko éducation nini bosalaka et c'est pas ça ndenge nini pendant que yo mama oboti atana mibali 10 oboti na mibali 8 mwana na tatane sko bakomaka na comportement nini ba mama ya bongo pe omona malgré qu'il y a boti bana drapeau école mboka atika kapete omona continuaka toujours koyamba asa déjà na bana 5 basi bakoli azoka suba buchu venez dire bonjour à tonton c'est votre papa hein? Bana pe bandimi moko nanu ya mukolo ya mwasi nanu abuda komona obude pesa nanga mbote te po bana ba moni trop. Moi, j'ai toujours dit que Nzamba stabilise Kabato. Azan Nzamba a stabilité. Ma soeur, mon frère, Yaya, maman, yo mutozo landanga, Nzamba nda pesa ka stabilité. Viens dire bonjour à tonton. Lobi kuno yaki na jipe à grise. Lobi kuno ya noir. Bana bazo mona. Éducation nini ozo mema na bana. Ozo la kisabana batata. Ebele malgré ba wana tata za mon côté ozo continuer toujours donc développer on a ndekonanga papa Zuma tozane na plateau na biso. Bonsoir na ba ona surtout bazolanda biso vraiment na lingi bino vraiment mingi tika Nzamba lola apambola ba oyo bandimi ko yamba biso na bandako na bango kotala biso na ba nzela ya ba téléphone ya ba ordinateur na ba TV na bino Nzamba lola apambola bino vraiment. Ba sujet oyoyo et tokolobela lelo vraiment batuba meka ko takine biso makasite parce que toyoki pe moi mingi toyoki moi mingi yango moni toye vraiment na plateau to annonçaki yango déjà ya batu balobi so ba sujet wana vraiment très important il faut bolobela yango papa Zumande au moni biso awawa donc ba question za ya yobi ya mizanga. Merci beaucoup papa Zuma tolinga to loba likamu oyo na rappeler lisusu to salaka émission par rapport à la question ndenge batu bayela kabiso bolobela non likambo boye neti likambo ya bana tata ezaka ka côté ba mama te bino pe ba papa OK okobo tata na 5 femmes mais bana na baza éparpillé OK éducation papa Zuma ekendaka ndenge la première chose na question wana na pesi Nzambe merci parce que eza vraiment une question mingi kobota mwana tata deux fois ezaka ba choc neti na zino na part ya basi moni moi ce que azoluka bolingo tant kutena mutu moko apesi bolingo directement moi ça s'emportera vraiment na nyonso to zomona tant que moi ça s'emporter et tomber que oui anazemi
Le quoi linga mobile na mingi a supporter ko ça nini ko bota mwana. Tant on boti mwana et après mobile c'est quoi comment changer ce caractère. Aza obligé ça nini ya ko kata bolingo wana ko ndoluka mutu mususu. Tant on longo lisusu wana kepa mutu mususu. A s'emporter susu na bolingo. Et tomber sous victime ya zemi mususu. A tiki wana a kesu pa mutu mususu a s'emporter les susu na sentiment ya bolingo. Ozomona a quoi susu ko nabi place wana ndé comme un terrain sensible ya moi si il faut raisonner. Au moni bana wana babota mi mwana tata. Non papa Zoumana ka tu terrain sensible. Il faut bana ba comme déjà 3 bana 3 tata. Mutu mususu batu mususu to kondana ka batte mafa. Mutu mususu akutani azali aboti lelo bana misatu bana 4 tata. Peut-être bino bozo condamner mais ba réalité o ya kutana nango bino boye biango te. Ba réalité o ya kutana nango peut-être bino boye biango te. Bozo condamner bango pour rien mais soit bien pesa yo histoire. Moi j'ai une sœur na bana ko soana ye na pesa mbote pas dans nzambalo la pambola to soana tilelo. Aujourd'hui aza parmi bato o basambela pona ngatika nzambalo la apambola ba o nyonso tout basambela pona papa Zuma. Ba o nyonso tout basambela pona biso mafa ba ke oui papa Zuma nzamba pambola toujours prier pona bino. Natana un servant de l'Éternel abanga papa Zuma j'ai pas besoin autant akombola nga mais nga na sambela ka pona bino na mafa. Nzamba lola pambola pe nzamba pambola ba o bakanisa bien pona biso. O pe quand ça peut finance pona biso. Mafa la dame me dit papa Zuma lelo nazana bana misatu mwana na tata na abandi ko pesa nga histoire nga liboso na kondana kiye sana yokai alors mokonzi malamu il faut oyoka mutu mama mafa na yoki histoire ya mwana mwasi na tangisi mai na miso na lobi biso mibali nous sommes des méchants ko yoka histoire mwana mwasi wana aboti mwana na liboso na 18 ans asakina mature tena bolingo mobala zuyi mobala sana mukolo ko nyokola mwana mwasi wana ko bengana eli banda zola na balabala et aujourd'hui la fille a se retrouver na zemi akio kutansu na garçon mususu garçon bi ngana adopté yo na mwana na yo ya ko vendre pa na ngai aya vendre pa mwana mobali wana mais et comme mwana mobali wana papa la fille comprend lokola na zana mwana pour moi mbalo petos et eza harmonie mo ya bien za na kati na biso ifona sana nini na botela e mwana abotelier mwana mobali a changé les faces et kolonini mobali wana lingité mwana mwasa zo supporter moteme zo kaka mwa mobali mwa mwasa lobi na moni bandeko na ngaba kongole ba o chokinga na ndo lingata nini corps étranger ya pays mususu ya Afrique akekuta na Camerounais abzuize mi ya Camerounais mais on dirait mi boki ndesko na océan côté profondeur wana peut dire so nzamba sungiote ata babatu bajona bayana babato bata to kufa mama kufa ka yo mo nzamba sunga yo ozomona na yo ki pasi makasi ngana yebiseke ka eloko moko okobota mwana na tata na ime izana tata moko osangisaka bana wana nyoso tout c'est Jésus Christ amen omoni mabeza nini oyo boti mwana awa osundoliye oyo boti mwana awa osundoliye conséquence nango lelo zomonana lelo ser moko aza awa bake ko bala mwana na mobali yake ko bala njo na zo bala ndeko na ye propre donc moi si wana aboti papa mibale donc fille siko likolo nango za nini ata bokati mariage mais la fille est enceinte ozomona eloko esalaka pasi yango wana oboti awa otiki éducation eza te so oboti mwana na tata na ye réunir bango sangisa bango yebisa bango peut-être boza mwana na tata na ye ngai nde nazaki victime ngai nde bolimbisanga bana po meza nini aujourd'hui baparents baozwa tenter osola na bana tant oboti mwana na tata na ye oboti bana mibalo oboti bana misato oboti bana 4 aussi conscience vandisa bana mafa ezana bénédiction te o l'équipe pratique la mona quoi parole de Dieu que son nom repose un peu mon père était diamantifère abisi mwana ngana ko tikelo ba diamant mais loko oyo ngana ko tikelo l'équipe loko nyonso eza parole de Jésus Christ ezali loba na nzambe lelo ba parents ebele azo préférer ata le lande musala ki ata ilabana mais oyebi ke wi bana o nazo tika awawa mwana botemina tata na ye risque ko sana mabe mo esami ona na kati po bande bazana ba makila mote
pour ozo makila ezateke o sa sali crise ozo makila ya oyo o côté na oyo baza makila mon côté siko makila o esangisaka ba makila wana eza makila Jésus Christ vandi sabana pesa bana histoire lelo ba parents ebe ba ngo pesa bana ba histoire na bango ali passé te et ça très mais oui à tes salité les passés no à tes salité muto pangusa yango muto komisa yango kitoko c'est Jésus Christ amen mi vanda na parole de Dieu mi vandi ça na kati lo banzambe kota na profondeur ya nzambe yesa nzambe les passés na ngeza ki mabe pona ibaki ote mes enfants bota na boa bana na ngai tala yo na bota ki na papa pesa mwana histoire na ye ata termine na kanda kei mais nzamba amona temo ke oui ozana bezo sani osangisa bana mafa lelo ezo sa passe mingi komona bandi na biso basi nde ba tomber ba victime ya biso mibali là quelque part omoni biso mibali soko boti mobala kwa soso aboti atikaki mais moi si siko ya za moi si wasangisa mais comment yo moi si ko se retrouver na place ya oboti mwana na nord otiki OK bota mwana azo mwana na ye na bota kaka maman ko fungola makolo ko memaze mezaka entre la vie ou la mort comment toi tu peux mettre au monde ata papa wana zaki mabe mais otiki mwana na yo nazo interpeller conscience ya batantine o babota bana na tata pe batiki bango mwana wana lobi akoko ma rebelle pa na yo c'est ça mwana na lobi ye mutako bomisa yo emso boti Félix Chilo monomo otiki mais lobi mwana wana soka akomi na poste moi likolo oye awebisa bobenga ne libanda je te connais pas otika kabiso mwana komi ko rappeler histoire ya le passé njonga nde yonde parents bonga ko vandisa mwana oyebisa mwana nga nde mafa l'homme propose des dispositions na Zambia na zobota bananga mais le so sali ke oui na za suna mama bango tina comme na maman mususu il faut n'avoir ça bananga na ça bango faire ta histoire on ne change pas l'histoire ba change ka histoire avia mutute okobanda ko bomba yango te omoni ba meilleur ami na yo za banana yo ba ninga malamu ko ba nobete ya lisolo pa nzambi eza ba oya yo wana nga de fonatala batanti mususu azotambo na bana na ye on dit ba camarade na ye oyebi na bango nzamba sali ngolo baninga no malamu bango wana o il faut betela ka histoire ozomona biso loto zino ngolo te bana bakola makasi bana batano mike mais bana na ngande baza mike bon nazo préparer bango déjà batantini onyo so tout batonton onyo so tout bobota ka bana na tata na ye lokola yo za pondez mobali yo musala na yo eza okutana momoso petit bien fato sonde na zibu na boti mwana petit pinda wana yo siko mobande tunde tusa calcule petit kitoko makasi wana siko aboki na mako wana mwana mwana kitoko petit wana vrai magasin ndaza boso na beti moi petit mwana mwesa bien aboti si osundoni mwana okei papa otiki mwasi wana na passe mwana zangi affection ya papa yebaka yango tôt ou tard bana wana ba komelo ba rebelle ngana mwana saboter bemba papa na ye ba yebise papa na kufi ba atuni mama na bango papa oyo wapi abi papa oyo atikaka ngai tangu yoza malade ngai mwana mukena zozo mai na zone ndoteka pona lesa mama ndenga mobali na yo akufa na nzamba ayamba mulimo na ye omoni ne komisa bana ba rebelle ti mukola liwa na yo bana bakomi ba rebelle pona yo pourquoi conséquence ya obota mwana na tata na ye et puis osundoli bango pe ngana yebisaka batu tout ça batu nzoto kosa l'erreur mais ça na mutu moko réparer ka erreur ya mutu c'est Jésus Christ réunir bana na yo na parole de Dieu la kisa bana na nzam bana na yo parole de Dieu et ça meilleure richesse ya vie ya mutu o mutu ko bosana te okotika la bana no ba bien bo na tika bana nga mapango yaya mapango wana ekoboma pe mwana wana okotika mwana batu mwana na yo ba banque tondi mais emsuka banque wana folie akuta na mwasa sida mais ce que tikeli mwana na yo parole de Dieu et sa protection et l'équipe protection sur tout le monde ce que ba parents lelo mwana oyebi ke mwana ona boti na mama intel na boti mwana na papa intel na boti mwana na papa intel ce que eloko ni fona sala bana onde baza boye ko pe bana wana soko remarquer ba sona trop eza nini ba makila wana ezo yokana te mwende tuzaboye mutu na mutu azanga na lien famille na ye oui siko soki ekutani ba lien wana
mwana obotina tata o mwana obotina tata o mwana obotina tata o sensimo o monike ba oyo kanate eza ba lien familial wana ba lien wana ona o lien o ezo simbate lien ona o ezo simbate et loko nini il faut ça il faut courir directement na makolo ya basena nzambe oyo ba yamba nzambe lokwa mo konsipe mo bigis et non lokwa ba noko na biso oyo ba ya Dieu m'a parlé non vous comprenez ba noko bongote il faut le kapeza mutu oyo ayebi parole de Dieu. Quoi c'est papa tala lelo bato bazo bomba na pas mafa on est ma fa vérité na comment c'est la vérité à lokuta on est c'est vérité oyo ko sauver un jour pourquoi c'est parce que na sala ki ba mabe bana wana ti ba osona bongo c'est pas ça mwana na tata na ye nde ba osona wana conséquence mutu ki ba problème nani ngai ngam na ki ba problème na so tant on kutana ba sena nzambe elo il faut na sala il faut la vérité ma foi si 100% ya ba chrétien nyonso lo ba kutana ba sena nzambe mensonge c'est du mensonge na mensonge vérité au moment bakanga pasteur na moni de mo alandanga vérité au moment mona yangwana mais pasteur en tout cas ba lien mais vérité ba makambu oyo ya sala na mutema na ye alors bangote kopesa ba sa nzambe charge aujourd'hui peut-être nous condamnons les hommes que oui mobile la botte atiki mibale na pe ba botta ka batika pourquoi maman est-ce que ça la examen de conscience mais pourquoi ngaka sona botta mobile mona ka so botta il faut na ka bona mobile wana quelque part il faut ça la pe analyse mutu ka so tambola mutu ka tango tambola ka batia chauffeur ata la boui mais pourquoi batia rétroviseur pour no tala na ciment ozo mama fa lelo ba tebele ba panta ba rétroviseur mitu ka na bon baba sebelelo rétroviseur mutu obi rétroviseur mutu ni kwa nzoto na soteka non kitoko ça c'est quand kitala atie make-up encore mundela tie ba make-up ya mai na oya poussière soit petit kisi ya butu atie ya mai abaxi ya poussière tant taka boui non kitoko ataku de janki na zona nga jansi ya konda jansi ya konda mais ozobo sana que zo la rébellion na kati ndako na tata na ye ozomona lelo zo sala vraiment participer mawana zo ba histoire o ebele baba si ba olela papa zuma nazana bana mibale me bana wana bazoyo kangate papa zuma bana wana bazoyo kangate parce que mwana botem na tata na ebisa bango ebi réponse mwana tunaka bango est-ce relaxa o yambisa bango nzambe ko mo konsipe mo bikisi oyo kamwasi akomi mapio so ozo sokana muto obetika lo banza oki muto akomi pio c'est que fine yangwana oh papa zuma nazo ba côté serviteur ngabi mama nzamba azobate silence na ye na epa na yo na kati ya couple na yo to na kati ya famille na yo les absences na ye azana besoin oningisa kita bokonzi na ye a peut se répondre qui m'a touché le quoi moi ça simbaka nzambe na kati ya foule moi ça zotanga makila asimi nzambe atuni nani asimbi ngai qui m'a touché bimisi force nzoto nanga lelo basi beli basala kango te ko simba ndeni ni moi ça na simba ndenge nini il faut se sacrifier nzamba sacrifice baba si mususu ma fatika na fona parenthèse pour côté local jeune il y a 6 de 6h à 12h c'est quoi ma fa to ko modifier to chata jina kati ya mais ce que me la katibote oyebise que oui maman do pele les awa problème exact non c'est ça comme masanga wana nde awlo nga tala makamwa nzambe yanango facile mapo nzambe amara webi prenez c'est l'ambiance et moi conséquent oui ça va passer au vana moi c'est na baga mafa omenani yana mela bofo omela bofo barman viens bofo mon pona maman viens en tout cas ba bofo no se tikale sili tutaka na tembo na tribo chérie n'a pas problème de pas ça grave mais mai na jour à jeune yesika maman les lots se sacrifier tout à tout na c'est de 6h à 12h dadi n'a problème attention dadi n'a problème attention maman ngano tout ça attention ezate kama elle a jeune tension bimi non peut-être ba pekisa na docteur pekisa na kanga nzala pamba estomac ce qu'on fait ça va bien yo boti mwana na mwana tata na ye ololukanga ozoba mangama besoma zana tumbolo sko estomac na bien kala na nzela ya bana na yo bon obimi boy oyokuta oli sevimi qui a fait c'est fiston qui avait tapé lui maolenine mutu ya mwana popi ozomona ndenza masoko sa confusion et là ça mingi parce que
tant que tu as malgré tout ça fait mal. Basa bande qu'on a biso basi moi singa binga kaye aza être faible ma casse devant un mobile. Vous comprenez? Mais ngana ko yebisaka bana basi bo na ko yesa pe bande qu'on a biso nyoso to communauté congolaise mobimba communauté africaine mobimba boy. Soko oboti mwana na tata na ye. Oziba na wana nso to na bango eza na papa moko ezaka Jésus Christ. Wa ko régner bango. Amen. Eza na papa moko Jésus Christ o ko yani bana nyonso asangisi bango libota zongisi su bolingo oyo ezalaki te abuki lisusu balien na ba réclamation nyonso oyo etambulaka na kati ya famille euti ekolo na ekolo. Merci beaucoup hein. J'espère que papa Zuma alobi déjà nyonso boyoki ba mama pe ba papa boye ba kosangisaka bana pona ko éviter ba scandale boye ba kosangisa bana po bimisa ba chelte po bimisa ba kuluna te. Il y aura un jour nzamba kotala na mokilo botaki nini obotaki ka ba kuluna na ba chel sata lobi ya kokota usale logo te na mokili parce que toza na droit ya kopesa offrande na ya malamu pendant que tozo vivre na se ya moi oyo il faut nyonso ezalaka calculer nzamba zotala ya sali nini ya zongisi nini un jour bakozongisa otala boye oboti eloko te obimisi na mokili ba demo obimisi ba kuluna obimisi ba voyou e kopesa nzambe lokumu te. Et là papa Zuma toye ko atterrir na kati ya Europe tant na koloba Europe donc libanda ya mboka na batu na biso to bengaka batu ya poto. Deuxième sujet na biso to atterrir na kati ya poto en général États-Unis, Canada, Londres, Paris. Comportement ya bana poto. Balobi comportement ya bana poto ezala lokwa bana moko oyo fo bazala na accès ya nyonso. Mwana poto ba beta kaete. Mwana poto ba gangela kaete. Soko gangeliye alelisi mbila eye bakangi mama. Comportement ya bana poto papa Zuma. Comportement ya bana poto eloko liboso na bisa ba parents surtout ba bota bana bango na poto que oui bazala très vigilant bana bazobe bana nzila ba école. La première chose c'est école. Il y a une certaine solana na bisa qui il faut ça l'effort attaquer école oyo kama kamuni école ebisa mwana. Tangu mwana uti classe aye mwana uti école aye il faut ofandisa yo ebisa ba yebisa ki onini bana wana baloba vérité. OK. Bana baloba vérité que oui mais notre monsieur il avait dit ceci il avait cela mais les loba parents et belé ba osala yango te poto muté bota mwana te ma foi tu peux avoir la nationalité française américaine mais d'origine na yo ezanani congolaise au monde ça veut dire mondela zo reconnaître que oui ata aux nationalité oyoyo peut-être aux en nzela mariage. Peut-être que vous avez un ngunda, peut-être que vous avez un mwana, mais d'origine na yo oza congolaise. Et ça le passé et moi ni ba parents nyonso tout bolimbisanga le vraiment na ebi ke oui bo finga mais problème ezate maintenant ba ba finga te ba tuka non ba vérité. Au moins ni ceux qui parents sont ko éduquer moi na te c'est que moi ça mal éduqué. Mafa soko moni moboti nyonso tu mama nyonso tu to papa nyonso tu azoko kozwa éducation ya mwana na yete azoko maintenir mwana na ye na éducation malamu te c'est que yemoko aza mal éduqué c'est que yemoko aza na éducation ratée mais comment poto mutebota mwana te poto bota mwana te yo moboti nde ozwa charge ya mwana yo comment mwana lokwaza abotemi na poto nde mwana lekelo mayele mais non. Moi na ko lekelo moboti mayele te moboti o nyonso za bien éduqué omoni mwana sozo accompagner éducation dans nzela ensemble o comprendre que oui mwana wana ba no forcer makambo ebele te omoni mwana musezaka eloko ninga so FCA nzamba linga makambo te omoni mwana tiki oyebi pourquoi zo tika c'est parce que na scène ya za éducation moko o ezo protéger déjà o yo moboti bando opesa mais lelo ba parents ebela poto surtout ba maman ebela poto mais ça passe mingi. Et ça passe mingi pour na ba maman bela poto. Baso oza charge ya bana na bangote. C'est que yo moko za mal éduqué. C'est que yo moko ba éduqué bien te. La temps mususu. Omoni mwana soko zuye na tactique na yo moko ako respecter. Ngana na fimo na soigner na Londres hein. Tanti mo soigner na Londres. Maman Matima Lundama. Maman Matima Lundama na pesi mbote pas ça. Tala ye afia kula kapenza bana ba fimbo. Oko benga mbila ti oba non dening. Pour que oui mbila soka ye. Moi na dana conseil que mbila soka ye akanga mama na ngai ba wedike nga wapi. Nana vous protéger ngai.
ozomona se soumettre dans na maman na ye o ba abeti mona dans la chambre vite mona nye mona mususu yozo so na téléphone et ça manque d'éducation. Mais moi na poto mona maman na so na téléphone tu vois pas que je suis au téléphone tu vois et tel était donne-moi le téléphone je voulais jouer les jeux oh et ça manque d'éducation moboti nyonso tout poto mutebota mwana te impose-toi sur l'enfant. Pesa moi na éducation comme il faut. Na senango, tia fondation na Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Les lois ça manque. Quelque part tout ça. Balingi mbongo mingi lo koso ya mbongo koleka na Nzambe. Comment yo mbongo lo koso mbongo koleka na mwana yo boti. Souffrance ya kobimisa mwana, souffrance ya komema 9 mois. Et quelque part na mbongo yo zwaka. Même si on a un bon aussi, au sein de mon salaire, mon la fin du mois, ça me fait $800. Malgré ça, on a Malil. Mais souffrance, c'est même moi, on a C à Malil. Souffrance, c'est un robot, on a C à Malil. Est-ce que bon raison à Kayango? Comment toi tu peux accepter ton enfant comme un rebelle? Le ban est belé, comme un rebelle. Net si ban mi balé basala qui amour wana. Et ça manque d'éducation à baboti. Vraiment. Comment moi na cause un déconaillé? Ou ça même sans naillé? A comme ça peut moi aussi tel degré bana wana ba osala bolingo tu vois que oui ba am expérience ya manque d'éducation ba parents na bango les no ba parents be na poto ba incapable ya opesa bana bango éducation et ça poto mutebota mwana te mwana za yanga moko preuve année tant yo boti mwana atozi nationalité mundela tchaka d'origine na yo congolaise mundela tchaka d'origine na yo congolais papa na maman lelo belé na poto ba papa na ba maman belé lelo na poto ba za incapable ya ko éduquer bana na bango. Et ils préfèrent nier Yokendo Lukambongo. Caillou. Ya toi tu t'avais dit lundi au lundi. Mukolo kufa yo kayo ba ote on a sekei. Caillou e olela. To mukolo yo kufa batu ba ko représenter yo tala mwana ya Zuma. Mwana représentera directement moboti na ye. Soko moni mwana sa kulu na moboti na pas za bongo. Oui. Omoni bana wana mi balana basi bazo se couplé omoni bana wana kama basala ba parents na ba pe basala bongo papa Zou. Mais je vous dis la vérité ba pareil belé la poto lelo basa sous malédiction ya omoni makamone mafuta ya roho utaki na muté kitina mandifu kitina nzambala ya omoni ba mabena ba wana surtout bazo sous ba ke oui ba ozo éducation maman ngai penza na boti yo na lie manyoko nguba mai tolo na se na lukiyo na bimisio na se ya mokilo yo momono lekela nga po eza poto mbila wanga na omona pona esa mbila yo muto botaki mwana oyo na pesa mwana nge éducation te po yo mundele nga mona tati mo zo lobela mindele boye abi moi je peux pas donner mon enfant l'éducation parce que bino bozo ko entêter c'est mon enfant moi maman mbila baluka kei mbila omoni basona baba zo bate pour ba comme ça ba policier mindele ba comme ça mundele ngezo ba mundele amen et pas mon non bana obike bana mso mindele basani éducation makasi ko likana bana mso ba noir siko mundele azo pesa mwana na éducation mais azo luka yo noir obeba kasi polo bi akoma rebelle pas na oboma oti pour bite que oui eza kopa mindele na bite eza kopa mindele bana beso ba kisa to ya ba noir Vraiment. yango moni ba komi ko éduquer bana biso mabe tala mwana na âge à 16 ans mwana na âge à 15 ans mwana na âge à 14 ans. Mon Dieu, je partie sexuelle, et tu prends une femme, tu dois faire ça. Et ton enfant, a joué son rapport on a au croisé. À cola. Et tu dois être malade. Et ça pour ton ennemi. Et ça pour l'équipe paradis. Là, qui ça, moi, on a beaucoup de dialogue là. On a fait match. Aux hommes. Nazo senga ba boti nyonso. Poto mutebota amona te. Nazo senga papa te mama poto mutebota amona te. Tangu to lingani ngana yo. To boti moi na za fou ya bénédiction na biso mais talaba na lelo otalika boy omoni atoza prophète te atoza pasteur te otalika mono na kindoki makambu mwana osala makambu mwana zo sala ezokisina oike ngana fana mama mususu azolela papa zuma bano balembisi ngai papa zuma bano balembisi tu pleures devant tes enfants. Papa Zuma bana poto basaka boy non tu peux pas accepter pas izapo na bana poto non tala omoni mwana tango botami yebisa ye obotami na poto mais tu es un africain okozwa comportement nanga ndengo za beba na okoyoka nga tais-toi omona mwana beba vandi kimia bayokaka pouvoir eza na maloba
Omoni nga nani madame nanga tango botaki mwana Moïse Tumba. Kolela. Na tena mwana na bekso na ti regarde. Oza fouiller bénédiction nga na maman na yo. Makelele oyo na lingi to bandolele na pokwa. Eza mbala suko le na susu. Ka banda na loba maloba na tilelo. Maman bango bi osala ni na mwana nga bi Nzamba pesi biso pouvoir na maloba. Nzamba pesi biso pouvoir na maloba. Il faut koloba. Il faut ko yeba koloba na mwana. Kozaka brutal pe makase pas mwana te. Omoni mwana ba solo na yi. Mwana ba betela ka histoire. Tu sais que nous sommes des Africains. Un pays tout ya koya. Ceux qui mindele ba tomboki ba benga na biso. Ba ko saka oza nationalité française. Oza no français, oza noir. Tala po na yo bon le quoi monde abi ke oui, yo za français hein. Yo za français. Tasko pour son nom monde les andé moko. Pour comprendre que oui, oza noir. O bandi ko apprendre mwana na yo. O moni histoire na biso ba africain. Ezaboy. Au moins na République démocratique du Congo, tala président biso za intel. Au moins avant hier, o bandi pesa mwana histoire mboka na ye. O ka mwana bando zo elengi. Le ba paré biso isera mwana. On part au Congo. Non, là-bas il y a que des singes. Ba professeur na bango na bazo ebise que oui, mboka na biso ba mboka na bino ba africain, eza mboka ba makaku. Mwana monga ya azolela. Baba mbebita bina kati école. Sikoyo moboti. Tant on disait babandi ko sala mwana ni lokona baso bebisa moral ya mwana. Okozo mwana bandi ko lakisa ye. Ata ba makambo ne komeli e obeta ete pourquoi maman na nga edika nga déjà. Maman na nga ebisanga de makambo yo. Ozo comprendre. Et ça le baboti belé balingi mbongo. Papa Zuma, ngana travailler de tongo ti pourquoi? Pour na sujet à bana na kota la façon bana na bakomi komisi ye moi bakomi komisi moi sina mobali. Ce qui te bandit ko réfléchir sur eloko wana e bandaki nanu ndenge nini est-ce que maman wana bokola kabana ye moko ou bien baza papa na maman ndako moko nde baza papa na maman ba irresponsable baza papa na maman ba lingi caillou bani kolande la vie ya bana te tu sors de matin tu reviens à 18h moi na wutika ça y est tant wana no sona tout téléphone moi nazo manipuler est-ce bolande lango c'est que ba blague wana ba banda ngo kala au monde les réseaux sociaux maman fa réseaux sociaux oyo na ba téléphone na bana moi na muso otala makambo muso yo moboti na yo kota la te a commence ba sentiment zota on peut maintenant déconner à moi si abandi ko yebisa déconner on peut essayer mais ce qu'on banda ko pesa bango éducation comme ça vous êtes des frères telle chose beaucoup ko sala yango te le ba bote belé bana ba vérité ba bana bango te ba zo éduquer bana na bango te comme il faut alors mo boti malamu o ya zo éducation ba boti na ye o ya banga nzambe mo lokwa mo conseiller mo bix o ya ma seigneur lokwa sauver mo bix na ye il faut éduquer moi na ye très bien au moins niveau bana na ba komi o bi Satan atambola kana sima mo boti le ba bêtise belé bana ba mona et ça biso ba boti sur le quoi Satan zo tambola kwa nkosi azo luka nani akolia akoya luka place mo boy bon akoti na kati ya bana est-ce que protéger qui ndaku na yo na prière est-ce que pesa ki bana na yo éducation pour moi nous a très bien éduqué parole de Dieu direct mais c'est pas moi non au ko forcer moi notre maman le dimanche on va aller à l'église non obi pourquoi c'est pas Satan ozo pesa mon éducation bien azoka yo ozo sambelaka maman moi aussi je dois prier Zambalola apambola batono surtout basala la prière ya jeudi et mercredi ensemble en famille. Papa maman bavandi na bana na bango bandi ko sala prière. Libota wana et ça toujours meilleur libota. Poto mutebota mwana te mafa. Poser mi wana so bafungola na kati. Bafungola na kati libuno ba mona mundele mota vandi wana o mundela poto vandi na kati libuno. Non. Ozomona. To so ba bimisi munini eza na kati na yo, eza nini ya poto te. Lelo ba boti nyoso bazo conscience. Bazo conscience yako yeba ke oui nous sommes là il faut tous éducation ya bana na biso vous comprenez il faut tous éducation ya bana na biso comme il faut et ça message dans la copesse. Merci beaucoup Mboyoki, j'espère que bolandi na ba parents toi ba ko éduquer bana toi ba ko talisa bana nzela nzambe il faut toujours dire aux enfants que moi na nzambe foaza la boy moi na nzambe foaza la boy ozui bible obandi kotangela bana ba histoire à Bible il suffit ka ba yoka changement ekotaka ba mama na biso a poto uti ko atterrir na kati ya poto
to atterrir mingi na ba maman poto mwana ko sa biso bana poso mwana auti na poto mwana très impoli parents otoka wakaka biso na poto bana mo bazala akabo erna ye soki akolia ekoki akobanda ko panza biloko amewana komi malade ya mutu c'est que mwana déjà a pété a commis un problème à mon tour. Il faut que tu éduquer bana na nzela nzambe. Il faut que tu tiaka bana na biso na ba prière. Maman yo za na 50 écoles na placeta na yo. Obimisa 10 écoles na placeta na yo. Mutu akoki ko sangiselo kaka bana wana bazala inu eza nzambe. Il faut que tiaka nzambe na libota. Et là, je te remercie beaucoup Papa Zouma. Merci beaucoup. Moi, par rapport à l'émission Allélo. Merci beaucoup, Maman Fa. Merci beaucoup, le boss métier noir, le boss Papa Alendele, Zambalola Pambolaye. Apambo l'équipe technique, ma jeune, mais aussi un missile au papa moi à Calais, LTNC. Zambalola Pambola, vraiment. C'est bien beau. Zambalola Pambola Peyo. Quand même, on dit qu'on peut s'engager espace qu'on appelle ça. Message oyo. Na kosenga na batu nyonso, il faut qu'on se prendre en charge. OK. C'est niveau ya bana parce que moi na lobi soki yozate moi na zo remplacer omba moko. L'accent mon la parole de Dieu, l'accent mon éducation est bien, et vous avez vraiment malamu. Non donc to kosenga ka bandeko vraiment les sunitana ne to kotoka pona ko pesa ka bino kaka ba message pona ko édifier bino quand même boka mo eloko mo boya ta moi western pe ko sa malamu. Ulikana baka Seigneur ma sœur Dieu m'a montré il y a quelque chose en privé ndé utindi ndé na loba boyo utindi te alors ngai ona osalo eleki kutu na bato balia kabino bambon ozomona toujours respecter ba pasteur mingi vraiment na ninga bango mingi mais sauf que oui bana na nzambe nyonso to vraiment il faut bokanisa pe biso omoni mwana na nzambe ya solo tant on ndeko na azolela il faut ko sunga omona mususu mais bisé que oui mwana azobela mais poisson là il est brisque donc mwana belle il est brisque. Donc, au bel moi, il faut avertir. Papa, dis à ton ami là, je n'ai pas la lundi. Naïf, ce que maman, moi, n'a pas la lundi. Mi bon bien bon lundi. Non. Tout ça va ensemble. Toi, il va construire un arrière. Tu vas te porter. Moi, vérité, boy. Boy, tu vas construire un arrière. Ils ont macambo tout le monde. Tant tu as le baboui. Ils ont battu sur balinga abisoté. Nous sommes pas pour le bas. Oh, nous surtout, bassemble la pour abiso. Amen. Bassemble ensemble, nous surtout, besoin bien engager pour nous rassembler pour nous. Que mon Dieu, le bon Dieu. Nzambe ya fumu kimbango nzambe ya taunda nzambe wa kelali kolona se apambola pe bino nzamba consoler mitema ya ba ono soto bazokisami izana batum so bazolela vraiment nzamba consoler mitema na bino donc mon numéro eza wana mon numéro peza wana zoom numéro papa zoom eza wana benga ngai to vraiment tokosolola lelo vraiment mabange ezate. Oui, mes chers abonnés de Nouvelles Tendances, merci beaucoup. Tokomina suka ya émission na biso ya lelo, soutenez-nous kaka ndenge papa Zouma oti koloba bolinga kate ke ma sœur pendant que tozo solo la na mona kité boyeba ko soutenir ya solo bana na nzambe ba serviteur comme pe ba servant de Dieu eza ba oyo ba soutenaka au soutenir mutu na parole et puis au soutenir mutu na le pe oyo yo ozanango ezalaka kitoko makasi epesaka pe kaka nzambe na biso lokumu toyeba kofortifie baninga pendant que bobengaka nga maafa boye na boye maafa boye na boye boyeba kosoutenir pendant que tozolela soutien vraiment il faut ezala. Et je vois le coach mon manager Franck Kapende na kati ya États-Unis azangaka kosoutenir nga te en tout cas nzamba wapambola pe Jikemba ya nanga mais Jikemba ya na lembi via makolo ba moto ya eza na basapi mosusu wana olinga na banda kokotisa Jikemba ya mwana mata nango moto eza te ki grande dame bamatela yango moto te fo kaka taxi. Merci beaucoup parce que aussi oyoki ifona longwa na via makolo. Merci na équipe technique mobimba ozalaki nsima na biso ya chaîne na biso Nouvelle Tendance nzamba pambola batu nyonso na batu babengaka nga na batu basi basungaki na ba code nzamba pambola na nga bino. Et quant à moi Fatou, je vous dis ciao et à la prochaine.